Cholestérol, ça va. Ça y a bien mon ébi, ça y laisse tomber quoi. Parce que yo mo ero mi yo karango ndi na beta parce que ma message est comme déjà que ninge tambola ndemo yo mo le ndo yo tiango boli. On se sentir ndeni. Non, tu savais ça y a bien, ça y a bien, ça y a bien, t'as la radio. Ça y a bien. Il faut vraiment émission moi bien. Moi tant batebili batunaka pe makanda ndenge nini mais kati bayebite kati bayebite kati yebi ngamo producteur ngamo manager ngamo nyonso Okoma dance okoma djembe makambo tout donc ngamo nakoma o créer sous musique ndombe avatar ngazo kile kula mwana ngai pas par rapport à mwana parce que ndombe pour ye moka lobango artistiquement ye moka lobango batu bayeba pena kite kindombe à part nanu nga leka pa vena mso sheta concert ndombe Paris pour aibete ba mawe ngai nga mwana mama ngona zuna zindi ni alobela abini za bango nzango makanda mani gole bolole mani golo makanda mais ezaka ke batebile tant batuna bongo ezanga de mboka o ezanga makambo ebele yebi bon makambo nyonso na kobeta te na émission pourquoi séparation donc ezalaki na mwa problème par rapport c'est vraiment condition ya mboka oyo ndenge etambolaka evandi après eza te ita mosuki mbongo ezangaki te yebi awa po kende koretire esengaka ifo kolia babiloko no mosusu esengaka ifo donc eza te na minute wana ozokoka korenouveler te oza toujours na mwa difficulté moko boye mais na koma banzembo yobi batelefone benga telefone elele na chombo fallait bima mais eyokutaka sikoyo alima libabe na libama mais tellement déjà c'est bon donc ikanda kutu opesinga kunde kanda il fallait pas kutu tsala biloko voilà parce que donc il n'y a plus de nga betango tout le temps nga tala ba boîte ba yebisa o ouais si nga tala ba boîte ba yebisa avec dembo so nga tala la ba prêtre nga la ba raté ba yabika yeza la ba musique na yo kaka ya batuna Paris yo ka tsala la ocha ba UPA nga ba UPA te au moins la sala nga sala liste ouais si na sala liste ba générique au moins ba déjà télécharger ce qui ça ba pese mbongo na papa nga la yo ka musique yo yebi nga la beta musique yo yebi ba série ba mota kutu te mota ebeta ba portugais belé nga ba bino mutu opesa ba courage te yo bete ba kisasa ndedi ka ke banzemo to na portugais parce que nga banda ko ya poto depuis 2004 na mwa ya Angola wa beta chuchucha nga ba pote be do ba passeport et tout donc ba visa tout na mais tant batu ba bino ba maître belé yo mona déjà ya maître uta Congo il faut bete no mo yo mona zongo sa so nzango lo mo ya yo mo ngala pena beta pena nzango pena moni te sava même pas ngasuko eloko eboma pourquoi parce que titan obenga ba promotion makanda po promotion ngasuko kima parce ba de yinga na bata yo zalaka so ekutala papi mangunja peso mama B0 okay na yo ya walinga mo sexa okay ba peso ka okay na tiita pero bakar apuna ozungisa banguna kede mama kede ata émission mo rien ngaso benga parce que nga ko lo ba fait ba ko kala ko lo batie dem na ko lo batie nga ko lo barangeza oyo voix oyemba nga ko lo bebe na e ba ngoti nga ya kan na podium pesi nga micro après on problème ba diable ba kiti ben oui on t'a vraiment ko fino so na podium ba linga ba binsa ga wenge mais o linga beta bilo na ba ngate parce que ba ebite au diable rouge o makila biso wa ba mandundu te que son nom me repose en paix mon papa Chorambemba to beti ba zambara est-ce que kra zambara babina ngwa ba suza ya nani zambara ya katobina polilo za na 2004 bombon babili Clinton ba vena biso ngana beta ba samurai obunda na bango nga za la première animateur abili Clinton avant ba yambala baya bakriwana mama nini yango ganga dadi nzambe
yango nde ezokanga mpona kolata santima lelele bongo mpona kolongola ifo yovwana ifo babendaka mama munwa alebenda kuna malembe walala abiso mais ça c'est mon vieux nga a préféra na beta rythme na nga style na nga ou identité na nga bat bayebi c'est bene kuma trop ya batu nyonso donc nga te mona bina caché na nga déjà moi qui coupé décalé mélanger neti ba afro biloko moko boye j'aime ça mais ouais za kombote parce que tout le monde a rumba na kati to moni afro na kati to moni ben na kati nyonso tu wana na habité to benga nini mayele il faut na mayele kandeti mami ile la benga nga mais comment ça se fait OK kotisa ba mbalumula yo koyemba yaka teke micro tant qu'animateur faut ganga oganga bwana nati ni oganga animation comment vraiment le mot moi je sais apesa la tito ngo ba seda kapo ba ya beta ya madoni onso yo mais oyemba na yazana lezi mama ya bele ngala bimate mama ya mama zenga adila wezo mama zenga alete kama la vila okama ya ndo ko kama kasile lo yo mi mama nikito na ayembi sile wabo kama lukamba yoyo alukamba zengo la mama lugamba animation ko imba asi non ayaya koko wele ayaya zangu ziungani yo animation ozo uganga non za suti yango voix beba avant non ba ozo ganga pour au foxer siko ndeti ngatoya na bor mama yebolama bien yaka eza afro mais eza ki donc voix donc yoka la ndombe koya c'est dakap siko nemso guerre nanga moku na banga parce que c'est dakap yo za wapi yo za wapi ça kasika siko tellement na guider to ça on va wana ne studio pena ni gene mana benga ni gene ma yoku to privé donc ya nzambe franchement il faut nazong avec Fox moko o wana omoni des fois balobaka le malheur est bon so pour le ponese ya kapo tu te oh wana nakoloba masananga OK masananga na bana ko proposer ngo da depuis tango ali na disasa tango bali atokutani lisusu donc kindoki phrase peso za la wana phrase wana kutu donc ya quartier comprendre biso tango to beta musique phraseologie yaka akina da blanc na fenêtre ata la Ricardo Makanda borabi oko côté nzoto aja koko ochwaka ela bila ochwaka bakareke que déjà mais propre air mo besala mo bien ubigaka donc featuring wana exact donc nanga mo na banga de bazana marché baf tema ba wana bango te po mite boka soki ndetike po ke marché voilà exemple OK somba soso omuna ka teke mère moko to mère ba teke ba soso ou ba soso peza ya ko pula peka eza wana ça dépend yo mosiko po opona ouais respecter ka batu nyonso ba oyo ba sala ba oyo ba banda na ba opeka ba bimina ba sima na biso ba za ko peka ebele metema histoire et comment ka ba oyo déjà ba sali ba succès ngwana histoire ezaka teke mutu a sali succès ba sien bazali ba sien baza na bien siko ndenga animation zo kende na ba couper décaler na ba bloka ba système ba DJ le ba style ba DJ bomboshinde ba ya na ngwana est-ce que place na yo vraiment ezo maintenir ou bien animation ya biso ne zaka ndeko lobi tout à l'heure ya chant moi métissage wana au moins moi chant moi afro est-ce que eza toujours na place nango par rapport ya ba DJ ezalaka pourquoi parce que bango oyo ka bien yo betaki bango ba DJ comprendre ba DJ ba betaka ba sebenité ngaba na betaka sebenité sebeniza dans la mutu bango ba beta ba biloko moko bu oza ya ba boîte etaki ba DJ na ga na seki na seki na nini ngale comprendre ba wana isa ba style na bango vous comprenez mais biso pe etaki ba ataka to zapeka wa to kotia ba mayele na biso na ki rythme na biso pe ba to pe ba kozala ba d'accord pourquoi parce que mutu na mutu ana style na yo abetaka. Vous comprenez? Donc, nous sommes mayele, il faut ça. Parce que nous avons ba mota agressivité, ba sero. Ba mota à l'époque. L'agressivité vraiment ouais. Arafat non stop o te dosé na poto to kana lisoli za gité. Na yen donc ngaso na koti
milimo de mati faut que sentir Donc les mecs comme ça ne featuring la monta comment les ananazal asa ana Paris ah oui les boys non même so maman artiste azala wapi azala Paris toko ya biso tala même so zero mona bena émission no bakare bangole ye ngani ngana mona ye na alo bena ba solo monta awe bisayo benat akena bakendi musique donc nebiso nanga muku na comprendre mais beta na ngola bima première na télé na bango tina ebi nanga motema na zaka kaka ble ko landa kaka ba compagnement mo ya mabe ba tumoko boye kaka yaya toke boîte toke yo so sika mo 10000 OK na kei donc nebiso leso o so ma mini couper OK o kata car OK donc nebisayo mais esenga il faut mutu moko bien conseiller esenga bien o le galanzela na pour comprendre lelo voilà c'est ça moi lelo na lekina ba difficulté makasi na comprendre yo monga suna sali sikono ti mama yebola mba bien wa kindoki so pour le bengi kérosène te noté grand frère na ngati mais merde tinga tuni question pourquoi o bengi kérosène te na ko benga pesa lo te autu ko benga ata na live na mais na yambi ko benga ya ndenga famille te ko benga la sens que ko bi avatar azawana yo zawana ya madonna zawana c'est la capa zawana ko bengi kérosène te non te no benga Thomas te kérosène no benga kérosène Thomas mon frère Nangati jusqu'à Thomas ouais donc on a beau mi kero la mina sima donc voilà na yo préfère benga Thomas mais kérosène te Thomas donc préfère benga kérosène mais Thomas te on préfère benga Thomas mais kérosène te ngata na yetika ina ba répétition on pas mon pa na télé sac na mon na appuyer donc c'est mtabenda okoni te obenda te code ezabatu balinga ba benda ngo ba tambuka o bakolo mbuka o nezalaka code ba benda ngaza da diable rouge na bida banguti tita okero na akende kuna ngani ne secteur na pese ba cri ubata du betra drubia ali bongole chegere ni nani huna chegere mimi ya woro mukele cheji Kerosena la meli bana fupa bana babule bazema babu zoka bale ko la gizu baba me na c'est on biki say devant Sarbatino na Sarbati mais on to biki say what ko ça va liabo ya ko bomate parce que ba voix pareil té au moins époque wana il faut normalement le faire mon boy parce que l'époque on a dit c'est Léo Bin Kérosène somo nomboshi ntalipo siko kérosène akida na kintaba moko da kibil déjà bon allez ya bébé oh ya bébé keroa bébé ya tu bwiza magomtite bon yepe mo pas op mo vona na kima on est dans son dossier c'est na ko ko ta ba kase mususu bo monika ke bandale ya za déjà wale ba photocopie nga makamwa na ko tate ata bo bengisa orchestre nini ba tout ba ça va succès à part Michael Jackson ça va pourquoi parce que biso yi tactique neta molaka tu na vu fo bundaka yo moko ya tege lobby na ngo bazuna parce que nga so yo kota na orchestre à partir à poto ba sirona ba 2008 tant atikala awa na musique academia ça non académie na leka on a dit ça va c'est to répéter na wenza bayaka ba se refe na nga somo na nga bomanga na voix asese na test moko bo voix suluka ela tege wana yakala ikwende aya bana mama ale bana mama do mais vu nga bomodi anga mwana tata mwasi na go banga ye ago banga bakoli yanga yo ali baza yo mame ba voix tala ba vu wana ba ndoki banga ba barenga mebo kilelo donc voilà ngai orchestre on na kitana ngo Congo chance ka dire merci et nous allons faire OK basira giederere ogomazana ngo yeyi shakira ngo zina lola bajerua zimalogedo ya shaki ouais comprendre mais c'est nga kasana nous ils ont raté après tant que yo beta Zénith ya monstre na ba junior a fula monstre nga yoro li mayemba ba player comprendre basiro na beta kiwana bango ba kina parce que bango déjà bazali da mo ça va comprendre mais nga tigalaka ba junior ya quoi ben oui ba junior biso ba proposer biso boye siko waze kwa siko alelanga siko fo wana ba nan ba tigala na kin ba tigala ka to biso esenga ki siko ba zipa ba trou
sikoyo toza sikoyo nga na kérosène baanimateur ya na leki ta kérosène ndoba oyo te ricardo yo na waboyo fumata podium to liboso ozwa micro na wada moto epena sa podium nga ke balakala bito anga bien se laisse tomber si etika ekomaki batactique junior afula voilà asignaka na ye akitaki sasa ti lelo tita akota wana biso tu tozalaka na je tita kolima ye basere wana kitaka kuna nga mpe ifana kita nga aza na problème ya renouveler mokano mbona nga mona kita bafleuri bakenda bamasa nga bana demande bakenda mais mpe ngo ate Ricardo Makanda pa kiti mpe kuna agressivité mais natala sikoyo oke nga na wuti ya place deya ya motu moko boye aza international na bandenge na bango salaire nazwaka kuna deja ezalaki da chaud taka motu da apele da de parcelle yeyebi kutu kati mbona il faut omisala soki yo moko nga na bima nga moko awa estce bino boyebi orchestre oyo ta mosuki nga na wuta na Congo boyeka banzango soki na wuta wapi bamota bobino banini donc il faut na continue bongo na bisiko lelo monstre Adidas Arena soki par exemple a invité non te moi on est dans ça merci Simon a invité Simon par rapport na yo non te no lingatin non mais Bercy a remis général et Warion bon nga makambo abe alanda yango vitru te nayebi nanga te bana babimisi nga na concentre makambo nanga ndeti par exemple soki invitation ye to soki invitation ye parce que déjà bon awa déjà ntango boro ezalaki awa ntango Adidas Arena oyo erate oyo erate a déjà bacontacta nga déjà torepetaki mais estombaki monstre contact ezalaki vie mail ya susu père nanga lele makasi lipasa ye balinga ozala kuna na biso de barépétition tozalaki na château de topréparé da barépétition ya arena ti les jours bor wana eraté après répétition na biso kindoki tutaka beka pa mazembe mais bor yango nilete okangi son Ricardo ya betala bapembe okangi son oyoka te nayoki te bandela bayoki te bandela parce que banobenga na appel normal mais nati hors ligne naorappele na ngai okomona orépété boye totoka lokola bandoba donc ne bisoko totoka ave mail ya toka basengle longwa wana balive donc tokosi bapromotion mazembe ake kaka kosaka moi petit besoin ataka ote mais concert yango anile musa toko kitoko mon boss o concert anile ne bisoko tala epa jonga to ano répété wana na bisoko biso nyonso kao na biso oyo bandoki te batokisa bato na badanseuse vie na ngai Emilia azwaki na badanseuse laisse tomber concert annulé oteke misusu décembre mais bon wansi oyo eza makambo na bango aza motu moko na Paris c'est mieux nakoki compagnie motu moko boye kaka ke na ndenge nake na ngai ya loyenge kotanga concert etant ke meza wana micro nakomata na nga à part vie mail alias mon vieux mail alias c'est ne mutu yebi na soutenaki ye avant na bete depuis et ça nga pe bien pour la communauté congolaise déjà et ça nga bien pour la moi visibilité okenda kuna remona ka bango vous comprenez vie na même à part ye mutu musuti c'est mina ça la carrière solo vie wana asa ba tactique na habité vie wana na habité à cause de la tactique makasi na voyager na trop Autriche na beta ba concert nga moko to beta ba Autriche nga mona boaka ba c'est vraiment la travail makasi donc na vena nga email alias je passe donc ya bité vivre na kota ba tactique mo ba ki 12 makasi mais nga mo sur la matin on sur la 24 oui là ça ya za bien ana ki yema ko boye on va pas comprendre la té mais c'est un bon ouais donc voilà quoi mais taka ke
bientôt tu vas dans le studio dans ce Dakar pour tout le bâtir mais jour au cas où ça programme au monde bien toya ata 4 personnes bob avatar à oya à opesa ba sujet na ininga pa boaka à ce Dakar pour ya pesa information de ni que tout ça maman ebola mbabia siko nga na crime moko ka to mi balé parce que nga ke na tuna oye ya rolela na beta bango ya makasi miziki eza na makila nanga na beta bebe nzango bango babi na nzango nazongisi bango na kere bapeti bazwa palpite ya ngayo ai mama ebola ma bien batinoso bakamga mama ebola ma bien ai isili c'est d'ailleurs tout makamna ye ba phrase ya makamna me ngaka mama ebola ma bien mais ça 3 minutes franchement après tu m'as pas regardé makamna tout le monde n'habite on a peut-être ngabla opesa ye parce que n'habite so ita musoko créer le homo boy mais si quoi mambo non point na mona yote point nos alaite idée non au monde maka mususu eza nini batu mususu basala ba soirée ba beta yawa te na studio non muzuluku na hommage ezala ndenge nini bango babengaka batu na bango oyo bayebi yaki oyo administrateur ezaki sele na groupe nditi siko ngasi ko na vena ngasi ko toyoka na kati mais c'est mon vie yela na administrateur so yebi bien ta longola la groupe moi so leti siko nga en fait ngai batsa nga étant qu'animateur OK batu bayebi awa comprendre mais bango bapona ba oyo animateur awesh comprendre te ya wujite yo bachako mingi Angola ya komoni na ba liste na bango basala ba oyo babeta pa ba jonga pa babeta ba babeta pa Fabregas ba o ba wita à gauche à droite ba tsaka ka bango mais ba ebite ke ba animateur ebele mususu baza awa ba boaka pe bien na makasi moneti ngai na se compara na mutute pourquoi na wuti na galère à musique nazala mayele wana komekate o pena dongi ordinateur na vana ba animateur belé donc na habité na ba chanteur nga mutu apesa kumba roi de scène Eric Tuti tumite na collège de Noble Eric Tuti ba série wana pourquoi parce que on a dit moi no avoir mo bo apesa kumba roi de scène na bina ka de na mona ngamta lenga bobina na no bina wana yo kumba ndeke ouais vous comprenez yo moni bango te ba sala ba taxi na bango te to ko benga ba animateur ba oyo ba wita pa ba Fabregas ba Fali ba nani parce que ba yebani bango na bango ba sa ba créer na bango esima na ba kindenge na bango est-ce que général pe et mal à l'aise non tu on va ba taxi na ngama mususu yo ya mukolo nchwaka nga wana kutu go ya mukolo nchwaka ba go benga ngape kutu na lingi na ngapeti tu comprends pourquoi parce que na mona ka ke donc voilà nga linga funa beta ba bor nanga parce que neti bango ba robeta ba bor ou déjà ba wera ba beta ou ba bo ba wera ba beta pa Fabregas ba beta pa ba Fali ba ou ba tu ba yebi tu comprends tu ko nga robeta siko kinga o comprends donc c'est pas pareil comprendre bango soki va totali bien sa maison mère mutu po yeba yete sa ngani mutu po yeba yete sa quartier la tête po yeba bango te mais basé belé ba o ba vanda awa baza awa ba le cap de orchestre mais jamais ba le cap ba émission ba loba ndeti nga bete na collège de Noble est-ce que au monde na télé au monde na dit tiko za na collège de Noble wana est-ce que obwaka na je kamine wana o moni kombo soko bengi ya wana massa to zaki na epito to benga na massa na je kamine iso aki 5 animateurs to zaki plafond chino yona bisayo plafond chino tuzaki na Dubai oyo akoma pa Fali Fali oyo Dubai après tuzaki na Sedigora après tuzaki na Jekami nanga Sedigora na eba ete Sedigora mwana bandala boaka ka force ngayena aboka fort tuzaki siko ndeti ba 5 mais bobiga Jekami na Dubai peut-être plafond tamsu batibi batse kata ngaka akomi ko legana Kissinger animateur mulaiwa aboka lugula animateur ya wase kwa kala mulaiwa
Donc ba animateur awa basé belé j'ai quand même masaranga to galérer na ba Dubaï wana na HV na musique collègue ayebi pouvoir soki bena bosa ba liste ba musicien o baza awa ba ebeli ba wito pena ba orchestre ba bimati mais so ba no boaka ata ba animateur akilelo o ba leki pourquoi parce que ba tebele ba koma calme ba koma dans la tactique ya mboka o ndenge etambolaka aluka na doka sa maka mususu après le reste après ba o lelo ba kena na loyenga ye kaka mala moko mbumba ba suka pe mabe ba mususu ba château atre ndeti nga o mona ngawa yo yebi ka ngeka kitokuta ba yo ya ka star nga so na ye pe no sentir que te na boaka na disque moko te ya mutu meni me makanda on va dire la bouteille ba shege komeka kutu te o makanda on va dire la bouteille Gérard on lui va kambuser la miselo bango ba carte bleue bima yo yebi me nga mona comprendre o ni na okindoki yani ki koza bien ko ba ko solo là mais oui mais oui on connaît pas demander nga pena ba na makamnanga na kobeta ta musu 3 ans 4 ans na parler mais ça là business na nga ninga kimboka o mais pour mona nga ba ta musu ka ke vite fait mais ta pour mona nga o mona o pena tati wata quoi donc collaboration on a Cambodge suka ndeni collaboration ande na Cambodge na ndeni wa vena nga tela moi bo sola lisu on dirait ndebo zala ki bo ta oza ces derniers temps nani nga ndo préparer générique na moi ka maman générique chanter comme rumba non tes préparations à Cambodge a préparé ma beleti ah ok ouais a préparé mais la chala pas mon dans le restaurant hein ouais pas Cambodge na les gars net jour wana to akina brigade avant voyage to akina brigade Sarbati nga le ka nga sugoyo na tamula kana Cambodge nga oke una wede nga na Cambodge gaga il faut kana na yi na ki kura bike ilele neni to ke ula na vandi ke nga moko boy na ko betela nga tour mais il faut na benga déjà yemuda ilele Cambodge déjà na pas parler le mois en décembre le 14 décembre jour à la Sarine ouais jour à la Sarine là si ton salon la privé non t'es déjà avant awa ils a déjà parce que on a qu'une Autriche au moins on nzamba bolingo na la passeport Ricardo ba bi mikolo yo ba musicien zo memara ba ba ngala za la passeport et un peu 00 ya lo baki passeport vierge ya zo tuba visa ngala la France na la passeport donc ngala na vierge ouais visa ouais passeport na on jambe na makamuka saison ngite ya mo na bi les jours que to sola ezalaka na mission pour batu ba comprendre pourquoi akanga tara kinga beti 3 ans oui 3 ans la seconde de la tactique à Mbogo na ebisio bon merci tous na biso kaka oyo alingaki asalo mabe okufa etaki nzamba yo mo okufa akunda mayemo amikunda misiko yemo da siko ba wito zo msabor ku bakina asuli kolo susu donc idej donc siko vraiment solo et vérité cachée merci beaucoup Ndeko bomba talate tu es bon animateur fongwama ou pas d'argérement afo ada déjà ko fongwama déjà bino ne ba ka te boki sur la chaîne YouTube ezakande na comprendre au chanda to ezaka le même non ezaka Ricardo Makanda mais siko na Ricardo Makanda wana tellement mutu na collaborer na ye wana osanga ba clip ezaka kama benda bika ye à l'écran na mayele azozo ba mbongo taka tina au moins na compte wana wana ba vu na ngoti ba vu na compte na ye na biso laisse tomber ezaya makasi mais si na yebi comprendre mais tellement yebika ngape si na mutu moko na ki parla ma belete mais tout yo bobi des fois le malheur est bon il faut comprendre makambo tu vas faire la compte sur YouTube non tu es en privé tu es en privé parce que pas que s'abonner d'abord s'abonner quand la compte na ouais ça bien donc maram to solia yeba ke ko ta YouTube hein tu as été il y a problème parce que to zongité moi on a vendre boy vendre natalaka bato ebele babimisaka na tata lelo mo pe mais tellement bazada pas bateau déjà baza déjà ba de la moi succès wana oboka ta musuke crime ko déjà eboka ba dakala
ozongisa création neti sentia c'est neti sentia jour wala mo ekauki ngana bi sentia ya Ricardo Makanda mais kasi yango siko pas paroles ayelanga ti kuna na ti basérie tosala nini wana na studio naebisa bango jour wana lobi ala bino boka sentia eza ya Ricardo Makanda mutabwa kolo nini mutabwaka yango bien soki Ricardo aza te boyebisa ndombe bozwa ndombe aya kobokela bino sentia po façon kobokela sentia oyo eza yango te bana bokaka epa nani oviena biso nani oyo Julie Bikembo babi te bobenga animateur abwaka nini aya kobwaka mwa carburant kaka la voiture esili ke bosala bato babiloko asalite boye siko aire sikoyo musique ekati ere na yako otya kede na nzango je te jure bakobika yango yosela bamusicien yango wapi ngabi te bazalaka na bakokala repère bazala bakokala pari awa bango bazovole te bazala pari ebele ndeti awa nangaki mpena autriche tobeta yango privé nangaki mpena awa die merci makambo ezongi maintenant oyo tome mpe nanga mama na nayebisi yo festival a bien après na février nake Brésil nga passeport ezali bango bazozela visa Kinshasa nga visa ya monde nayebisa yo notre pays eloko nakumisaka nzambe parce que j'étais vraiment bloqué naki bloqué oui nayebi nde ezalaka nayebi la difficulté en fait donc yo balobaka na vie mutu oyo akosalaka mabe peut-être mutu oyo même si bosolanga te me mutu oyo ayebi aotaloka na tv yaya aotaloka na tv ata eleki aotala bo elongi ne ekobima aotaloka na tv kobangela bango oyebi otalo na tv omoni tv mundele asala bien ata mbanda nofandaka boye elongi ne ato zape obi te natala na eloko ni asali mpe ya malonga akotelo vi otalo na tv babiso toza deja bango batalaka biso deja batala biso bauti koya bayebi deja ke oyo da Ricardo Makanda bayebi parce que biso ka basien vraiment basien mais ndeka monde etambolaka bongo siko nga so na robot de Dieu desani na kufaka te mama na accident kuna mini coupere fina ni efuka misape buka na mariage ya Michel Ekombe Aigle tinaebi elai na mariage na nyo ya divorce yo yebi ya voilà mariage ya libala ope kufa nakufa te libala ekufa ngasuni nakufa te nami libala ekufa ukombona mais nasamlaka nzambe nyonso ezali baattaque moko boye deja ebele babengaka dem nabi aza wapika dembo benga no jiska nabi sina obenga naboya kuko nakoma kuna ba 3 heures na carte na semaine na bibon nalata kaka nalatika na kina ngapi okomisukula te mamutu abatu nakikuta ba mettre ango être voilà ba mettre ango ayo kana yikuta bango ndenya nakinanga moko mais retour nanga ozonga na batu uzaki na destination wate mais etombeke te il faut que etika on abord ozonga esu na batu na bord oketika bango oboya kopesa nga adresse hôpital oyo soko oyo hôpital oyozwa image comprendre naye biso lesombe na beta tour nakomi na bord bamettre ango banini bakotinga mpesaka motema kaka natala befu oyebi ke le jour wana ezala lokolako ndoki moko mpena anotambusa atante yo trop na comprendre yango te die monton likolo ekena mere nango kufana sa mabele naye bisoko c'est la première fois nakota nanga bord DJ Mel azalaka wana babwaka na bango mais les jours wana na biso na comprendre te elo moko boye en fait na kota boye bon na gari na okar mo panzi te matiki da batu na kota na kengi dila kaka obi na kota boye ba DJ Mel ba ni Ricardo Makanda ngamuno mais okiki nini na ba lisi ndemo wa cheson tous les batu bango okanga na suki na nga ba locks ba Ricardo ngabi okiki botika na pe na bouteille parce que na mode température mati na pe bouteille na vandi wana na tongo nango toke tikanga toke wazi toke wa melin pour la ketika batu na mosiko na bon na le kana pa bofango na benda ata mangulu moko na kota na parler na sala accident paiement na parler même pas 2 minutes na zoli pe na langwa te na comprendre te na langwa te eloko te na kumba ba de na parler na komaka na wa pa mutu moko boye a dépasser nga na lekeka muki parce que nzala akanga nzela na bête na bordine 9 tonneaux voiture epanza na moto epela milinga na bima
mbila tuna obiminde nini. Dieu merci que Nika Maramouatou non. Et tant que je suis moi, nga roi de scène, dessin animé. Showman. Ya mo to baka. Eba koko bafulanga na kombo Ricardo Magana na binizane bana okede. Okede. Ya gato bina okede na mela maila. Oh mon. Donc to mela déjà donc il dit. Menza mo suma kami to yimba déjà maman ebola ma bien, za bien. Et c'est le vraiment tellement fou maman. Si opena ebola mbate. Patrick Toro les bourgeois, merci beaucoup. Si. Ali Sala. Salaski, merci beaucoup Salaski. Merci. Mais ça la rabio moni parce que moni que m'aider ça la besoin là yo mtoki ma biso za la pona yo Erika. Nga franchement. Yo ma wana wakut marabute ke au final tu vas balo ba ndenga lukuta te yo ma misala vraiment ezali o za que ba to ba défendre. Si na yebi parce que ceux qui peut na yo kara même ba conseil na bino en fait vous avez belé parce que ba erreur musus en fait c'était moi-même. Pourquoi? Parce que tellement je suis trop timide de ma mususu yo yebi. Timide mbongo wazola. Wazola. Et là c'est quoi parce que au mona ka ndeti nyonso délire so kotika ba pesi obimi o démarrer quand vous au kati couper aller OK yebi na tamba la mbongo na kila suna yo ngalo nga les jours na obeta mutu matolo eza mbongo belé na rosenga na demander somme moi bière ça veut pas dire que na zangi parce que nga wuti na milieu moko na communauté moko boye o déjà na mona ndeti na mikokara déjà en fait na pays ba parler ba car makambo belé pourquoi na kina Afrique d'ici de loko e bandisa na kina Afrique d'ici na sala maman spectacle na Djobo na plein maman spectacle jet privé pour maman spectacle Jomo pour un millionnaire et puis obi na makasi boy na si wina na makasi na la voiture yo betala millionnaire za voiture akena otika ngati angola na avion obi so na biteka matulu kaka wana naza voiture te mais naza na car yi kaka siko kuna na ngola matulu za raté matulu kuna wa chungu ya raté chungu ya beta yo matulu na bureau soit projet moura danger siko na beta matulu wana ba pesa na pena $35,000 obiki na enveloppe apesa na razwa na kila content na ndako na content 35,000 siko ngapona beta mutu matulu aya tsangata diba na beta ka dembo privé ya omunu ngai ba ablo musuki na linga yebi kaka les techniciens ça mais là vraiment zagé faut sugo na ba sugo ke pena ke nga voix ezali ka onde oyo siko wana mnene te poani no te siko nzuto na sani ogoto mula bibende bele so ya nzuto na siko yebisanga nga bomba age na ngati ngala bomba age na ngati ba bata ka kerose bata aja kerose bata aja kerose siko koko chwaka oyo koko age na ngada mukolo mwana ngali boso déjà ko moi na za zemi timba siko na koko ya mibale pe ko lobita musuba ko bota mais propriété na ko zaka nene nzamba kelayo ouais nga faut que ça rate non vimba poani nga muda mona vuba ya mona kacher mona goji la déjà vimba siko nga musa musique nga voix nzoto te ya te na lemba te la tala ga ba tasika et là c'est pas vraiment franchement mukio pesinga déjà de belé déjà na bika to zotan la nga benga poto sur le sola décembre le 14 décembre vraiment c'est promis toi on travaille déjà ni to cha blo ni to cha en place comme ça to bande to au salon vraiment